Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Petit tanga komi so ka tembe eza na Facebook bomoni série moko bandaki kozwa bato na théâtre boye na poto série wana kena komele mpona banda tako ta théâtre ye akomi kolinga nga na petite na nga yo bagu na nga nalinga basa minene bo ezali tosolola na pele te tosolola na bamessage eza nga bagu na nga linga bagu na ye alinga basa minene na oyebi so ya solo soki tembe na ye si petite na nga tindela nga capture nga eza na Facebook eza nde ayebisanga na bagukutu ya tai ya lelo te ya tai ya ngulumaza na tai ya lelo kandi na meli bate na kiti boye te nazaka ngulumaza nde bagu na ye mama chaza na ye na bagu te mama ayalukaka eloko nyonso ebouge alors donc balobi mpe bapesi nga matia na ye te so moto yango aya bapesi nga matia babi abota mwana moko na poto awangana mwana ngo aza autiste kale bakima ya wangana yango kasi nga nalobi ya babengi ngati zala na eza fi yango abenga yo abota awangana mwana ngo aza autiste ya makasi fi yango aza boitese abwataka abota na ye wi atika mwana batiaka kalebe kokota o mokie abwataka abota mwana autiste awanga na kima ti lelo babi mwana ngo mobimba Caleb ya mobali ya mwasi so otali ye mobimba Caleb naobenge tout de suite la nakangi mikro nabenga ye napesa nimero na oyo ya nini Caleb aza na bana basi te ya kowanga na mwana mwasi ndenge nini Comment Normandie bakisa Normandie bakisa wana maman la fille papa la fille funga miko tika konta mama Jogas bien maman nalela fort mama ese mwasi kitoko mama ese karibu wana za ndoki libane kufuna kindumba na ye moko alaye ko bama mami la chat nga moko témoin wanto boki ngumza kana centre nga na copine nga utote Congo Caleb depuis na Congo kanga na copine nga linga kete copine nga ye poto to boki ngumza na centre ça fait 10 tu mets 10 ici tu prends toujours derrière tu mets sur l'ordinateur tout na Facebook baka na micro ye azoloba na téléphone ese zela baka na micro la diva za katla ko to lobela mukele nakangi micro isaka baka bazana la diva na mona lo abimi baka baka ki wana mena vite na mona soute opesinga musala Caleb opesinga musala la diva yaza musala bona osuka ndeni allo yaya bonjour eza ese mama limbisanga ya bo yebi nonga tengala yebi ko na tala bi émission no na fanja na zotala émission oyo osali oyo ya juju oyo ba benganye on est gars ma copine on est qui allo moi maman na ngai na très concentré na Caleb yaya très concentré allo yaya kataki Nathalie na moni répétition de kani émission oyo juju moi maman na ngai moi maman ma copine zela moi maman zela machia ya Caleb afini mwasi na indumba na sina machia wana afini mwasi na indumba ese limbisanga omoni pede moko babengaka ye Fortuna Kindobika asipa kole balosala bemission ebela sala be bemission mingi mukolo na utalaka ba Fortuna Kindobika asalaka témoignage kale pa pasteur Walesa après babengane alongwa abanda koloba abi nokende sute mais atanga kombo te bato to comprendre na biso déjà donc passer Walesa sola la ba PD
Ferdinand Kindobika lobango. Ya tika passer nanga kwa Salioni, passer nanga Salioni là ba pédé. Oh, nazolo bano ya vrai tant on a dit mambo Juju peut-être moi nanga na Juju. Si nanga passer nanga dadi nanga pardon, on a dadi nanga li kamuni mama. On a passer nanga hein, réputation passer nanga. Na ba ya vrai tala kaka landa Ferdinand et na passer nanga pardon, on a dadi nanga pardon. Là la pédé tika makambo wa bo muzo wiko. Oh. Allô Yaya. Ah, on dit moi soir ko bone gandi. Nani? Ko bone ndoi na yo. Nadi? Moi c'est. Oh, abot na Caleb? Moi dans ça 8 ans. Moi na 8 ans, parce que nga zo parce que beaucoup na Caleb makapo ya onkangi solo. Natiki kasi bien natiki na. Si vérité ka cité moi na 8 ans, devant ka cité ma chérie. Moi na moi to moi mobile. Ah. So pesa mama cha Caleb okangi so ko kosele makamu. Na okote na obaluka na okote la ye. Na baluka. Wana oyo yako yebisanga yazo banga yeba na mama mwana ngo yanga okanga solo. Batala immeuble moko. Eda ye mtabengi wana. Siko ye mwa sango wana basundele mwana na kasi ko banga omari so po ni kabanga na ebite babi mwana ngo nga na senga ifi yango petit na photo abi mwana ngo bimba Caleb ko longola te ko baksa te. So ko sema kama na kote la Caleb na obalo. Ako telete. Ai fa ko ta mona di mwa na 8 ans. Ya mwasi alobata autiste ya makasi. Caleb ayebi mamtoloba. Ama so c'est ça matière très important faut la lango bien na sousa. Da ya solo nga na itoke da solo. Parce que lundi lango na sukati. Na olande na tina sukati na ba photo mais yeba do banga abi bada immeuble moko na mama mwana ngo. Ye moi ça Caleb bona do banga so etini. Moi ça Caleb te ye muto aye na matière. Est-ce pas moyen quoi ye bien appel numéro ya. Wana ndesi ko na osenga numéro abi ba batanga apé école mona bana na ye. Bana Normandie c'est vrai? Normandie. Mwana ngata moi si Caleb ayebi ye alandaka Caleb alanda mwa moso pona mukandera yo comprendre que mwa moso alenda mukanda enanda akima kana ye nande pa bota mwana autiste akima sundola wanga na boya. Caleb ami lukeli makambo moni oyaki na sentiment témoignage lokuta so bapesa ko combien moni yo Caleb yo. Maman chérie, tu n'as Normandie na ville nini s'il te plaît, ba tu na ville. Kanga su miko tu na ikuna. Allô Yaya. Allô maman Ete. Maman, bonjour Yaya. Maman Ete, bana so mona makambo ngo boso do bakuna ya makambo na nya Caleb. Caleb baza mo moko avant Ertina ki bandaka tika. Bana so se rappelé toi amitié. Aya ke sana bisha bimana mama leki na bisho kututu mama na bisho tuna ye. Bisho to yoka ke na kafiante na mami la shak. Wanga na anaka kuwanga na mami. Ti ba ikubala. Babalani aye ko kende bakaboni mama leki na bisho na pa balaka. Mama leki na bisho bali libala kune kufi yepe na mami bazala kana libala me bazongana. Ti mami aya poto na bana ye na mami bazala shaka. Mobudu sipona ikinga ba mama leki na bisho na moni bafia luyenge kwa zape mtalo yenge. Bafia batomitapi ya bakarantoa ba mchoki wana ye azwa pe baninga na ayedi kenda ke oyo ataka 43 mais anso ka bongo ba ba système ya ba moni ba tuba zwa ba P3 P4 ya ba partout Si ese entendez ama social ba ya balobi fi yango komone Nadine adana na Vernon kombone Nadine adana na Vernon na ville à Vernon na Normandie na Vernon ye alo komelanga mwana ngo ada na 8 ans ya mwasi tu na besoin sona moi kale beso benga fena Nadine nga sona nga te olinga te obenga ye zela na jana senga numéro na kangi micro zela d'accord no go spawn kita ya assista Adam Makelele la servante bonjour la servante il ne m'a pas erreur Kitabo Kitabiri pardon on est très important allô oui maman oui maman bonjour maman bonjour ma copine privée oui maman social zoloba eza solo fi wana kombo na ye Nadine fi wana ayaka poto e mobali ne mutabengisaki papa bana na ye bakabwana aye kolinga Caleb babota na Caleb awanga na mwana Nadine ya solo bana na Vernon makamba olo beza solo Caleb aza mobulu bandakala makamba na nyonso ba yebi yango mais na mamba batu moya Nadine on s'en pesa matière na ye apesa matière na ye apesa merci maman mais y a pas moi avec le numéro merci on a rappelé exacté allô maman la grâce
Fongola micro, Yaya. Grâce te Dieu, fongola micro. Allô, Nadine, bonsoir. Bonsoir, Yaya. Maintenant, quand moi, Caleb, c'est un tchel, pipi dehors. Voilà, Yaya, on a raconté, c'est un tchel, pipi Non, dehors. c'est un tchel. Caleb, on a pipi C'est un dehors. tchel. Tchel, ouais, tchel à mobalit. Bon, moi, ma caméra, c'est l'année grave. Non, comme tu vas pipi dehors. Voilà, mon tout, pipi dehors, comme on est en pipi dehors. Donc, c'est un tchel de Caleb, c'est un tchel de Caleb, Caleb. c'est un tchel, pipi dehors. Chia! Non, on a tellement de quelqu'un qui a tout. Pour la vie, on a vu, on a vu, eh, il y a comme ça, parce qu'il y a pipi dehors. La grâce. Si vous êtes d'accord que, alors, que ceux qui, tant azaka mami, azaka benite, azaka kozwate, azabi lobe la wana misa cause mami, azabi lobe la. Ya Karine dans la famille bien, baza mon salon ya famille bien. C'est ça. Ya Karine mon sens ni. Ya moi azaki ndeni. Ah, atika bilobe, on va ka suku sanga muté, atika bilobe pipi dehors wana. Alors quoi moi, yemo ata kwa anémique, ma kamne tina ta pa ya loba biloba, loba pa mon na eka. N'importe quoi. Merci à dire Kitty. On va comme des personnes à Kanda na Kitty na. calebbosoto.com. calebbosoto.com. Ese batinde linga numéro ngo na otinde do na privé na kobo kitanga te na kena privé na tinde do bongo na ya. Vas-y ma chérie. Caleb, 5 minutes on a dit na téléphone te Caleb. 5 minutes on maman na téléphone te Caleb. On a non bois qui moi na Caleb. On a ko ça on a réseaux sociaux. Yo ko ndima mwana. Nina ndimsa odi na nando ndima mwana na. Nina ndimsa mwana Arline. Ndongo ko ndima mwana. Zela na zona mwana dit. Zela mon petit Caleb Zela. C'est mami azaka kozana ye. Mami ko boye bien tanga memi banani aux États-Unis kuna. Tanga makambo yeko bimarisu, tu vois? Mami kanga ka mutema malgré tout. Mami ko sika makasi tanga ba États-Unis ba miss matadi na ba wana mususu wana. Ba boye. Après faire maman ba na réseaux sociaux maman ba na azafi ya poka. Na tinde do na numéro no privé. Parce que Wale ça peut il faut ba de revoir après ba sortir ba ndimi nae. C'est pas du tout gentil. Eh bien on t'a mon ndimi nae. Ya mon modo kambati. Ah mais ya ndimi nae ye. Parce que on a ma matière à chouchou bio. Yango wana tindi Caleb. Hein? Le quoi ça ye des fois faut éviter ba sortir na ba. Est-ce que quand mi comme ça lingata mon azali avec mbamo. Na kanga miko. Mais ça va te maluba ya ça va te maluba ça va te msusu de. Aïe, loba non maman, Sarah loba non maman. Bonjour tout le monde. Et puis, tant dans tes cocos là, tant d'autres là, Caleb. Tiens, m'entend parler, Béry, dans donc, ça Caleb. On dit, ton nom, on a bon Dieu, battement, bata spécial, battement, babanga, ranzambe, battement, ba responsable. Donc, on a qu'à Caleb a qui bien, mais agrandissant ton coco là, n'est pas comprendre que Caleb a zoba, Caleb a plutôt babanga, zoba, ya bazoba. Caleb a ramaillé les tiboués, point, tata, mon colo, boué. N'a qu'à ça, ramaillé Bon, c'est une impression, bon Dieu, puis nous sommes là, qu'on dit, bon, ça va zoba, mais nous comprendre que Caleb osa tala, on a bien compris ça, zoba, ya zoba. Caleb, puis surtout, tout le monde, on va dire, c'est celui qui m'a mis la chatte à porter là, qui ont malédiction. Caleb, il y a au bandit théâtre, osa qui le quoi, le quoi, bandit théâtre. Ah, d'accord. Oui. Oui, Yaya. Mais on a qui sait quoi bérer. Non, je n'ai pas de donc là, non. Voilà, allô maman ici. Oui maman. Ouais, na bengi yopo na lingi na solo na omuke. En fait, oyebi mibali ba ka mite mama be. En fait, na la matama na ba live te mais mibali ba za vraiment mite mama be. Omoni moi so kale ba bota na ye mwana na mboka oyo soki na Normandie soki no wat. Mama Zela. Kanga volume côté otala biso parce que et ça ba iko a. Diminuer volume. Na diminuer na be omoni moi so kale ba bota na ye mwana na so na Normandie so na mboka nini wana. Moi si wana mobali nde mutayaka na ye poto. Donc babala na mobali na zaki général mobali na za na Congo. Mobali na ye azoka bal na période ya moto na comment il s'appelle encore ex-président na Congo Kabila. Voilà. Donc mobali a vu bal les mobali va travailler na dikapen. Nde na olo ba poster ba landanga vraiment ba oyoka histoire na beta histoire vrai. Mobali a vu bal batindi mobali aya na poto pour se faire soigner na fait difficile timba ité. Tant mobali a kuya na poto mobali a boit ngunda déclarer moi si. Tant mobali a déclaré moi si na ye, moi si ay ko landa ye. Quand des aba vena mobali a eu 10 ans, moi si pas et tout, moi si pe na sima mobali moi si pas eu 10 ans. Du coup, c'est bon ta théâtre, moi si faut ba un linga ka garçon Caleb azaka bien joueur bien mobali ba ka fan na ye tout bani. Quand des ana suka longa pesi numéro de téléphone, da pesi numéro de téléphone moi ça mo bien Caleb a comment okid. Et là, le raté de bouger mieux ou tant yo zo zemi mobali peka ana pasi di kolwana na pota na iwana zemi nani ngana za na hôpital et tout
ndo mo ba obota mwa no ba bota wana comme ne Marina babota mwana na yebi kututa kombo afia comme ne kotenga Marina na oui ta comme ne Marina na yebi kombo mwasi wana tenga na yebi nde kombo mobali nge na yebi kombo mobali na yafi wana nde na yebi attends Jean mobali ye mo mutaka kontanga histoire po mobali pa bala na ye pe histoire mwasi na ye pa za métier mwasi na za dentiste babota pe mobala bala pa sala mariage atika ye fi wana atika na mboka na ye pa sa kana na kadali na Moïse wala ye Moïse mwasi akoma oke utala kaka mobali na ye kuna na mboka mwasi wana mobali mo petala ka bana donc mobali alanda ka bana na ye mwana ya Caleb kuto kiparte ka kipaka kokolo wana nanu 1 2 ndako lala ate mo ebisiki tangaka ezaki mami oya vivant na libala wana ezaka nzambe c'est une fille je sais pas mais ndenge nga na yebeli mami si mami bakabwana Caleb peut-être pour na biso to yoka pe pasi to bi libala basi bavanda libala bakoli mais pour na mami e moko peut-être za délivrance pour na nanu na yoka mami te abima sala émission aloba pe pour bakona la Caleb mami atikala jamais koloba mafinga ka bato baloba mabe mais moi si avandi na libala tabi pasi libala te maman totika toza bana basi ndakolala te moye besiki tangaki mami andimi aya poto aboya na Caleb wakino kozwa mobali lelo mami abota bana na ya banda na ya préféra bana na ebongo muninga mwasi avandika pona sentiment oyebi ba msusu baloba babi bakabwana na mobali mbanda akolo babi na zwa ye mobali na pila ye po na zwa mobali na pina ganye ye kuna tikala na epamba ngai awa na zwa mobali mais moi mwasi msusu yo mona zwa mobali na lemba na babi na tikeli ba vanda basta la vie c'est ça Basta la vie. Mami, elle a galéré na poto, Ouais. Mami, Caleb Temtaya na mami na poto, Mami na kina zara bien, on sa ba publicité na yazo gagner mbongo na poto. Moi, somme quoi, au fond, la pe ba live, ba live. Na si basi ebele ba uzava na mobile na mbeto atali abina ko bo. Aussi boka mami afungwa na kalobi. Boyebi mwasi ni Caleb azana na ba mama mi bimba o mami azipota. Mama, en tout cas, nzamba zo lokumu. Moni so likambeli ngeko manasuka. Ndoki ye muka yaka bibimisi apesi témoignage na eza lokwa na suki ka wana nzamba pambolo ngana zanga ngana ba TikTok te nazolanda ka live na c'est merci beaucoup. Merci moi bana, merci copine na privé. Merci copine na privé. Merci privé. Privé la gai. Moi si o abota kali moi na za maladie, comment na Nadine. Moi na ne comment na Marina. Elle a 8 ans. Bon tu n'as photo na quelques minutes, on enlève mon sous en fait. Photo Marina, la fille de Caleb, au Caleb a wangana boaka sundula, elle a 8 ans, Marina. Photo sur le côté, sur photo le côté ka bana ka tilève la fouille sous Caleb. Na vanda ki na Caleb na ki palanga suma kamuna ote Caleb yo tuka nga pona nini. Fille ado pesa matière alobi mutu auto benga nyonso alobi eza ya solo. Oyoki. Nyonso alobi eza ya solo akominanga. Komaka yo kuna kuma pe na kai kuna. Sara funga mi koma copine. Ona bosa na te bébé. Tondok kokola tondok kasi baza bato bazaka mayele ma grandissant na ko comprendre que Caleb bazaka na zoba pour comment muto mukolo kwa Caleb tata mukolo pipi deyo kaleso pete lisibi li bweke ya bata théâtre ozaka ka soko sali ni babenga ngoni ni sortie médiatique ezalaka ba buzoba na buzoba so moni koloba no buzoba ebino koloba ke Caleb ferme ta bouche tais-toi na kizenga pasteur no wana ya walesa tala walesa muto kwa Karim ba teva ekakala kemba na yo ya makambo salaka kemba na walesa koma koleka mungwa mwasi bakabwana na libala abande ko krake na yepe ndenge balobite ko akakaki Caleb ngana vanda na grande sœur wana mudioso ta madeta yeso ka boya ki mobile ne wana bengisa ki na poto parce qu'il y avait aussi des problèmes mais azala mabete babate ko akakaki ka maman aya koloba vérité aya koloba be vérité na mama mususu alo bateke Moïse azaki saint moi small to linga ubala deli na poto comme na quartier wana pour aller vendre na Vernon na nini kumba bila attends s'il te plaît alors vendre na Vernon mobile ni nyo na donc ni basi na foyer sika babata kuna ala na basi nyo so partout wana yango moni mwasi kitanga yaka ko supporter on boya libala donc tu peux pas venir sur me critiquer nani voilà moi je suis pas que pour yo yebi mourir tu fais que Moïse passe avec mon boulot. Donc quand tu pars, tu viens, tu dis la vérité. Caleb a wangana moi là bien sûr, mais tu viens pas ici pour critiquer Nadine. Non, là je suis pas d'accord. Ma ça pose. Mais moi là il y a Caleb, oui. Caleb akutana na Nadine wapi?
Caleb bakutana na Nadine wapi? Yena comment na yoka Caleb bakutana na mami. Bakutana na réseaux sociaux. Ah ben voilà, c'est ça ma conséquence. Facebook na kala avant ba biloko nyonso parce qu'à l'époque quand ezaka na ba TikTok na biso ezaka te. Continuer ça na TikTok moi ça na poto la majorité ya basi ça dit que Caleb a ko draguer basi na ba réseaux sociaux. Donc mon tuto est bien on ignore ça na Facebook. So ka ba de ko na Caleb a ko draguer on ignore ça na réseaux sociaux. Donc c'est ça maman c'est ngana tiki na nga mais makamusu nga dans le détail parce mais tu peux pas venir aussi ya ba no critiquer comme quoi que Nadine Azaki non moi c'est dans lingaye kukuta mobile na kasa quartier wana abima na basi nyonso akenda ba foyer kenda kuzoba makangu parce que ndeko ko mfise basi ko pasa na mutanda wunda moi c'est dans lingaye otanga ya comprendre ay wa mobile na ye. Merci privé, merci. Merci. Privé na yo aya suko define. Si vous boye allez, mami avanda neka di mama Caleb. Hein? Boy mami avanda ka di mama Caleb. Mami avanda kaka. Hein? Mama fina funga miko yaya. Funga miko. Oui, maman, c'est. Je très bien. Dans la ville qui a pris à propos de Caleb, en France, à puis mon bruit, na RA. Na RA, on a eu un communé belot. Je vais venir, Kona. Je vais bien te. Diminuer au total live. Ok, on a diminué au cas. Je vais très bien. Caleb eza vie na ye. Caleb aza mobulu. Nga na yebi akenda na ndako fille mo bwina RA na otanga ville na RA. Mais fille yango kombo na ye belot. Ndenge abonde la fille wana fille na kutalinga kaya kate. Ye Caleb ye aza mobulu ya kosakana te. Belot? Oui. Aza pembe? Oui, aza pembe. Belot? Oui. Yo comme eza efu wana te esi. En fait, ça ben ba ça la boye. Si on comprend bon, j'ai pas fait encore na contact na belot na tout nan. Oui, alanda ka belot ko ambwa belot kutalinga kaite ona lo bano eza vraiment maman. Non, t'as avancé mamie pour nga belot. Melot. Oui, belot. Oui. Nga avancé mamie, si on comprend bien. Oui, c'est ça. Parce que belot wana za ngomba mamie. Mais maman est au moins il peut makambo pesa ka ebele na kati. Yepe akoma ko venger basi ya mami na denga kilele. Caleb. Nda kilele comment? Maman ese. Ngai ona yebi avana ya poto. Mami ala mwasi na mobali na denga kilele na Jemima oya mwasi ya frère Matuta. Jemima. Jemima wando sa te pas Jemima. Matuta. Oui, moi si na ye anda ku Jemima bazalaka confirmer na mami la chat ya osakana kututele. Le téléphone de Zok Batangola. Moi, maman wifi. Moi, je vais afficher la TikTok. Oh, sérieux quoi? Ma compréhension. Moi, mutu na yo wana. Na likola mutu na yo numéro eza no mutu ya ese. Oh, lika bakata. On comprend très bien, on comprend très bien. Donc, Jemima, na Congo à l'époque, wananga na yebi zaki ba 2007, ba 2008, 2009, bazalaka mwasi na mobali ya makasi na mami la chat. Mobali moko tauta ko Londres, azala mobali ya Jemima à l'époque wana bitumbe bima. Makamno yebi so à l'époque ngana na Congo. D'accord. OK. Juste pour comment pour ça dit que vengeance pas battu nyonso ona bima na bango mami ye Caleb. So à l'époque moi zakina tasina. Bale na kati mezaki mutaboîte mama ese. Na leka mutaboîte. Waki moi si ya terre moi na tasina. Oui. On dit bien oui. Mais oui, vous pouvez savoir mais c'est passé qu'on a bomba ni elle est passée. D'accord, on a commis hein Jemima. Jemima o frère Moïse Matuta. Bazara li bala na mami la chat na Afrique à l'époque, la 2008 2009 c'est ma casse. Bien moi je connais quand même moi jusqu'au basi mami abima na bango. Voilà, c'est ça. D'accord, OK, on a commis. Merci beaucoup ma copine. OK, au revoir. Bye bye. Esi. Batu musu ba koma wana Jemima nde na nani oyo. Ya ekoloba mami te tozo kana sujet. Belot ese tikala na belot. Donc, bazo venger mami. Batenga photo Nadine na nzela. Bachango za ila mukulu. Maman société na photo Nadine, moi ça Caleb. Nadine na Vernon hein, na Normandie.
Batina photo à Nadine. Est-ce que photo à moi na? Moi tu n'as photo à moi na. Est-ce que tu as photo à moi na? Mais aussi ça va jeter bien. On veut ça comme ça là. Laissez Nadine. Yo ça nga ordre. Donc yo ça nga ordre laisser Nadine. On a ngai. Hi. Ya Dine. Oui. Losako. Bonjour mère. Ça va chérie? Ça va très bien, Yaya, merci. Yaya, bonjour. Nalobi Yaya ti. Oh, biso ba songi Oui, to yebi. oui. On a fait un TikTok. Moi j'ai arrêté au Yebanga. Nga ba rafia batu. Tu veux monter ma chérie. Quand des yeux quand Caleb. Nga vandi la bata maboke, ba vie privée batu, on a copie na ngai. Tout ça pa vie privée na ngai, o pesi mdalinga ngate amatinga panel. Asalinga live. Mais nga tunozaka wana kana vie privée batu. Et sur yo, quand des matio, nga comme na vie privée batu. So ka ba saki témoignage le kutate, na fongolé live pété en fait. So les quand Caleb akanga munoko a protéger mama bana ye. Donc, ba bloquer là au lève mon souci. J'aime fond miko ma chérie, fond miko. Yadi. Eh ya. Oh, biso ba songi no to yebi. Jemima Matuta. Azalaka première copine ya Caleb. Fallait Caleb na bala ye. Si maman na mati abiki azaka lele ya na des fois ya mami en tout cas et ça linga un peu moi lo yenge. Parce que biso ngana yebi Jemima azalaka camarade ya ser moi venu na biso. Azalaka première copine ya Caleb, fallait Caleb abala et ça ne Jemima Matuta. Mais à comme sous lele ya mami la chat en tout cas na ebité en tout cas parce que batuna bazana ba news na bon ba yebani en tout cas oh ngana yebi yango wana. Muta Caleb nga bala nde Jemima. Après elle kozwa mami la chat. Bango na bango bana salongo parce que Jemima parce que mona salongo. Oh ngana yebi yango wana oh biso so songi ya sekola to yebi yango wana na kitina ya dina otapote. D'accord ma chérie. Ariakia bonjour. Bonjour Adine. Bonjour Yaya. Nga na ye ko réagir pour na mama oya lobi ke Jemima bando bimana na mami c'est faux. Biso to abana niembo na salon et na kota ba mami. Jemima azalaki moi si ya Caleb. Caleb abando bimana Jemima nga kota ba la Jemima. Tango yaka kokuta Jemima na mobali jour ango aye pa ba nani mami po akutana na ya mami de ya mami azalaki te Deborah et kalinga ka mami. Mais non, mami bando bimana Jemima c'est faux. C'est faux. Jemima zaki, moi si à Caleb. Et c'est bon. Donc on a réagi. Merci Ariakia, merci beaucoup maman. Sarah Makelele Sarah. Laurette, bonsoir maman. Bonsoir Yes de moi-même. Bien. Oui, ça va. Na linga na senti que na linga omi na mat. Na tapoter na si. Il y a pas de souci, merci beaucoup. Merci mon amour. Bisous. Queen, bonsoir. Putain. Bamodo, franchement, Bamodo, s'il vous plaît. C'est le problème qui t'emballe mon corps. Attendez même pas. C'est pas ça, il va demander. Le problème, c'est juste ça. Pas ça, il va demander. Aux hommes, on a pas de demande, et c'est un pico là-bas. Oh, il y a un matin comme un matisanga. Parce qu'on dirait que on m'a chabino dans les vides. Oh, il y a un matin comme un maboko. Allô, maman. Oui, allô. Bonsoir, maman. Bonsoir, maman. J'espère que c'est pas bien. Maman. Oui, maman. TikTok, pour l'instant, il a la vraie identité. Maman, s'il vous plaît. Moi, si à Caleb, c'est ma tante. Attends, ma chérie. Ma fille, c'est nani. Non, on a battu. Si vous plaît. Paul, une dame m'a maté qui a bino comme si Bénédicte Moutaboko la Caleb a pu se Caleb, Bimbongo Yango Caleb au commissaire. D'accord, explique-toi alors. Alors, avec beaucoup de respect que je vous dois. Il n'y a pas de souci, maman. Il n'y a pas de souci, chérie. Il y a tonton Touké, Azana Babouzo Banaï, Bapeki Singa Memote, en fait, à Finga Maraman Trou, Bapeki Singa Memote Mesuki. À chaque fois, vous faites attention, tant Nanga Salabino Logoté. Je sais, beaucoup de Sarena Bouzo Bapona Mobali Nae. So bolingi pe ba matière ngo pe po ba opekisanga ka so bolingi pe ba matière ngo ya bio ya source nga mona peso na peso o ba ba yana ngo o ba ba yana ngo ça peut-être utaka na peso ya bio bino bo ba kale bibana wanga na musika ibo o ba ya ko bua kele na banda kuna kishasa boye biango s'il vous plaît maman bolo bana kale bi bosu ka na kale bi dangena siplier yo soko ko longa photo ya tonti nga ata e mona na te kale ba moto mona siplier nga longa photo bisinga matière te ata yo moko ma copie.
bon ya na matière on a oteka tante nanga boyo mtu ana live en public bana o bapesi batata bokola o écoute ayete bandeko tante bana bapesi mona Arlene non Arlene na bokola mwana yemo bana bapesi bana et c'est faux donc bino bolo bakale bakota mwana mwasi te na ebisibino kale bana jeune fille basi na ba uti obwa kele mikolo na ndako za mwa mwasi ya âge ni wa bo et la fille rose a entre 7 ans 8 ans comme ça oui déjà moi non donc mère kuna ya abota nda boka kaka bana ta yomo ko makopini wande ni mfungula misuti bon ya mutaliga to pegisa koyoka yoka solo kuna nda bana combien kale bazo bokola 3 4 et pour le moment ba non mi balé ba utile non mi balé pour le moment dena ya 7 ans na 17 ans non ya aza oya suka ona ebi donc rose a 7 ans 8 ans comme ça mon sous wana ya mwasi na oyeba age opé c'était ma jeune fille so ba koti peka na page ya Caleb bon mona ye akomi ma fille bakenda osala sport akomi ma fille mais quand ça zo souffrir ya donc ya eza bolinga bato ko kota te boyo ita est-ce que moi sara na famille na tuna est-ce que grand chara ebi ke mwana mususu azaka na Normandie so Normandie oyo ki makama Normandie mama omoni makamno subo loba na vie attente na ngeza ya sikate mais suka ye moka lingo vanda na bala na ngo kete olingi to sa ni to be to zo na maka asi ça magoda bien mama yebisa toto c'est wala na tontinès que to koma na niveau to sur la makamba magoda yo biso ngai moninga Kalebe vina ngai soki petit na ngai na ki makasi mais kindumba mabeta ko boya pe nani ser na ote mais maladi pe zali poisse ekota na kata ndako poisse ekota na ndako maman ma copine uzaka na basi na niveau de tante nanga komi elle est ma tante ata petite à maman biso elle est ma tante donc na niveau komi ba réunion de vendre mais c'est na ndako Caleb wana soki ye moko kolonzo to azoza décision obimate biso to obimisa to ke banani batina ki c'était kuna ya gambela mutu azaki censé peut-être ya kozwa ye na ma force koko na biso pa kuti okufa depuis koko na biso akufina dans une décision avant kufa pe bande koboya kale pe batolinga na biso ete olobi bere famille kale pe mutalinga kale zata na famille mo sinena na linga kale est-ce que des hommes talinga kale ba ata bere na ndako kale wana tokenda kate kale ba ebi biso ta ayoka kama solo na biso ba ebi te tokenda na ndako neta bokenda kale bité donc kale apanda famille ya Benedict oli kama somo akoma kana ye mungu Benedict ngwa yamba bande kokuna te tokenda te ata biso pe ya poto tokenda na ndako neta tobenga na kapengwa par hasard boyoki ka modi kamwe bobenga ni ko kosa la camarade wande ka Benedict ko kosa c'est ma tante c'est na kopesa yo numéro oncle na biso kwa so lukoto na tindele ko to lien na yo ndenge zo sala live siko toto na biso numéro ya grand frère kwa za oncle na grand frère oyo Benedict ya landi so lingi ba otindelo kasi tshanga cité so ndoko mo lingi na ba pesa ba bomba famille Benedict ko breza Benedict diadi grand frère no lo ba ba yebie na ba rumbu wana na komite kishasa soko tuni jito ba oyeba ye jito boza komela famille Benedict ya papa ba wa koko na biso uti okufa botu na Caleb koko na biso ma papa ya ba Benedict uti okufa akufa kina année passée na mai te uti okokisa kina ni na kosa mpona sani c'est non bien pour kati life non bien attends ma préférée comment tu as modo comme ma préférée ma faiblesse comment tu as modo au bloqué ba béré ba tribunal comment tu as modo pardon ma préférée na peso numéro na ye après live to benga na biso pas de problème d'accord ça numéro na ezila c'est on la même voici là na joie ali le ba joie ali ko oui alingaka mobali oyo aza ne ndumba toyebi yango esi tobimise na makasi ata ko bolo basoki kisi tobimise na makasi yo za sûr que biso famille toloba te même si na ba réseaux sociaux no basali réaction te pour la première fois une fois pour betara histoire na YouTube soit faromatezala ba pekisa kanga mais lelo nde moteme kokiti yango na bengi yo donc ngaka na mama ba ngai bomuna pingi ila teka ngai kaka bongo bomanga kanga bongo pingi na ba HM omuna ba teka ngai ya to se delete yonde mutu na tinda kapena ba lien yo na famille yo pena ba ebio soka solo lina yo omuna kaka oloba yonde ese yonde mutu akoyeba utina na mama HM utina ka pe HM vio malanga na mama pingila kanga moko te to se bele
Donc, c'est aussi ça va live après pour na 18h 19h25 na kati. Ok, d'accord, 19h30 biso to bengo. Donc ce monika appelle moi écoute ici au que biso. D'accord ma faiblesse. D'accord ma faiblesse. Ok, merci, merci. D'accord ma faiblesse. D'accord. Ese, Bape qui s'appelle Caleb, Batika Mami fait tranquille. Ese, le sujet c'était aussi ça. Tu vois? Bape qui s'appelle Caleb, Batika non peut Mami. Caleb a bimé la Mami trop Ese. C'est pas gentil. Bana bana. Caleb, na tata message. So qui a dit Mami ke na kwa dope na Mami nga moko. Nena defendre sila no defendre Mami. Oba esa na mutisa madame ke. So ti na Caleb te. Mami te na kwa adopter ko la pa na vie na yo. Hey. Tribunal, Chacha, Sheila, pour la micro. Bonjour, Béré. Bonjour, moi, maman. Sheila, quand même, micro. La Monica, ma chère, na kanisi maman, papa, et c'est quoi, c'est quoi, maman. Tribunal, omoni, makambo, Caleb, asali, oba benga ngo, eza ba provocation. Eza ba provocation, likolo nango, eza ba manque à respect. Muto bokabwana ya 10 ans passé. Webi kaza mama bana yo. Babiloko bozo ke koloba. Kalebi, webi très bien. Ndenge internet et fonctionnaka. Ata yo moko Kalebi. Kotalo boy mutamona loko za un homme mature, oza na maturité, oza un bon tonton responsable, oza papa moko exemplaire, ata yo moko nani Kalebi bana bakoli. Donc babiloko yo oyo ke koloba liboso cher. Ata olobite ke mami aza soki ndumba mais modèle yo lobeleli yango obimisi mama bano ke yende mutazaki fautif na couple infidélité azaka ko tromper yo mais oyo ya yo obombi yo moko za grand bula wa yo andumba poani babiloko boy kino ko pesa ba témoignage na yo mais tika mama bano kimia yango bino mibala ba congolais ba boya bino te ba boya ka bino te. Eza na basi msusu mona supporta babili kamna likambo ese eza na tangu na ngo likamna likambo eza na ngonga na ngo msu mami la shati azaki na mutu mtaza na objectif ese ala mutu msusu akoza na objectif ya mutu ane kozwa 5 ans une année 2 ans ayebi ke mutu boye na yebi ke un jour na longo na Congo en tout cas relation coûte fonatika yo baboyi na bango yo muninga lobela makamu na ote yango koto kenda kuna yango bino basi ba Kalabi bo peksa mibali na bino te bo peksa mibali na bino te ex aza mutu mo batanga sukomba ex te aza mama bana yo tika makamu na okende ko pesa ba témoignage na yo kotanga komba mami la chat te bo biso pende to fandi bwe Kalabi kande esa lobi toko adopter mami la chat Kalabi toko pakolo buzoba atata mukolo se respecter toko pakolo buzoba bo biso pe boy toko linga te yo oya ko manka ka mama bana ba respect non yo za sente Caleb neti skoboy moi soki kokumisa kuna soit disant porter soki porter bonheur na yo nzoka ne yebe kuna mwasi yango ese aza bajara baso soki komone na nyango balobi soki komone na nyango mwasi na ndako soki Benedict bajara ba Benedict pe kuna za bajara baso oyo azoka soni po bima donc kanga mutema donc azoka soni yebe kuna bakenda obwakele bana sikoba makambo be mamila chata bima nete abima te ese mikolo pena fandela epenza makambo eza ya Caleb osumba ya njoka bakenda obwakele pe bana kuna osumba ya na kiti merci yaya maman ese ba misi manche ba boss na juju ben oui faut juger la protéger oui dépend faut la protéger oui mon cœur na tindelo ba photo fille yango ba bota na Caleb poupée Barbie na tindelo ba photo na ye elle est trop belle. Moi, c'est Caleb. Nadine Singi, elle est trop belle. Oh là là, moi, c'est Kitoko. Moi, ça gêne. Bonjour, nazina macha ya Caleb juste kaka po petite sœur nangai alingite abot na Caleb une petite fille jolie, elle a 6 ans. Avant d'akutunda komoko na ye tangu zemi ekomaki na ba 6 mois. Ma petite sœur souffrance et laisser tomber. To bimisa ye kuna na province pour kaka ma petite sœur alingite sinote to na macha na ye et ma petite sœur a kipaka mwana ye moko.
Béré, trier ma commentaire, tu as commenté à matière Béré. Bonjour ma chérie. Ça va, Kaka. Faut bien les réseaux ça fait trier ma commentaire. bakosela bato makambulelo baza te bakosela kalabi kabima na muchopi kabima na muchopi na ayida na kiti bato bakosela bato makambo baza te Muchopi na makambo te. Ah, muchopi sur héros, c'est visibilité ma chérie. Ah, Bina ta makambo eza mususu, bonita boko cha na makambo mususu. no fula muchopi héros ata yo moko. Ah. Laquelle nani conservation ba ma chérie, le ba yaya. Font la miko maman. Mama fungola miko yaya. Akiti. Nati fungola miko. Kapit na kiti si po zanga tan la sanga live. Nati fungola miko ma copine. 10 secondes. Obi bina botsa. Kapos fungola miko na matisho senga na matin matisho. Fungola miko bere. Olier. Ah ouais, miko te. Ngala fungola miko. Bonjour. Nanga lobaka ke Caleb ngate mana yeba pina bata théâtre te. Komba Fiona na zo yeba te na 2021 Fiona sala théâtre. Pour grande sœur nanga Autara France. Autara France bakanga maka chambre makele. Bakanga maka chambre na grande sœur nanga Autara France ngana zala na Istanbul. Donc bandota musa grande sœur nanga Fiona Autara Congo. Ayaka bando yo sa théâtre ba Fifi Miel na ya Fifi. Na ya Fifi babana ko bimana yo mwa ba sala penza ko ezo yokana kombo fiango no yeba ete mameki ko tuna yepa grande sœur na yepa bebo seni kombo na fiango za mwindu boye na 2021 fiwana auta pe kana auta komone na ba TikTok boye auta pe ko bala boye fiango babik aza soki camarade ya Mimi Kabeya ngana yeba pena ba théâtre vraiment te parce que natala ka théâtre te abanda ko sala na Caleb fiana sala ka théâtre bo sala pena mo ezo yokana na wana nini oyo na chambre ba osala pema basalite grande sœur nanga bi mais fille oyo azana fiancé na ye Caleb pas na mwasi na ye wana Fanny aza mwindu baza kwa za kitoko te boy Fanny Masudi ye wana katale ya Masudi te mama. Ah mama sa mwindu baza kitoko te boy kasi ye wana katale mtaka mwindu mama Masudi da Fanny camarade ya nani da Fanny bo mekano bisa Fanny wana Fanny jelana solo baza mwindu anjo to mwa minene boy te zela na bobeti Fanny Masudi ngala yeba pena bata théâtre te na 2021 saka na Turquie wana Fanny Masudi ngana so ba kombo wana Fio ataka na Istanbul na 2021 zalaka na Istanbul basindo sala na Caleb asala théâtre bando sala trop na Caleb biso to yo ko na kata chambre d'hôtel Temanga na yeba na bata te bilonge bata théâtre te ya katitala soke da Fanny Masudi oye bisabiso kasite nazo kita na tala après na komana commentaire kombo wana ya wana Fanny Masudi nga zo ba kombo wana babi camarade mika ba kombo wana azalaka na Istanbul bona 2021 na Caleb andosa ye wana penza ye wana nazo kanga miko na mikota lelungi yango nanu kieta la mama ndeko fille de promesse na matite ese Fanny wana Masudi anazana mubali ti azana na longolo ouais oui na longolo na numéro un qui t'a bien dans ma siko na mona ke Caleb pas siko coach passe na conférence Béré gérer live na kangi miko na Béré d'accord mami za bon gérer live d'accord acha bat Béré matériel live mais le problème ba makele na bango baloba na bango te hein ndeko caprice zela na tika na tuna na zoya mata zela na ke tuna ndeko caprice moi siko ye Caleb baza ba passer belé comment ça ko accuser mami olinga koma amata koma yese so mati mutumba mo emsa yebine te kasaki demande Caleb aza mutu akoloba te Caleb aza kaleso pete ye aza mutu akoloba na mami te Caleb aza mutu akoloba na mami te bato musuka baoboya na bango ye akoloba te Caleb wana il faut kanga munoko mami akipake te
Caleb, mami akipa kote yo soko ya lokolo kitsa mami, lokolo bimise ndumba biso to kote la mami, Caleb okweya okokate. Okokate po biso to za pour mami, mami aloba te mo amosa batu. Pona ndenga lelo basi nusu bakoma matana ba live. So matika miko pardon. Bazo loba basi nyonso bakoma ko loba amatina live a lobi me yo mami aloba te yo ka nem to tuka kaye. Oboti bana combien na sima mami. Mami aboti ka mwana moko so mi bale, yo boti bana combien? Na basi combien? Obimi na nani te na théâtre. Na beta sola Larissa akufa na théâtre pa na yo. Obolela ka na zandu. Na salle dans en face. Larissa akufa na théâtre pa na yo. Obolela ka na zandu. Oh yaya. Yaya, mi peta respect. Caleb, mi peta respect na beta sola Larissa o akufa e pa na yo. Bibish abanda fana na mbudi. Na beta sola Larissa. Vanda penda calme Caleb. Vanda calme Bonjour, bonsoir. Delam de Sephora zama social story. Tika mami kimia za mama bana yo alobaka te. Alobaka te yo komi siko sala lokoko mo sakana ye. Soki ya koloba te biso to koloba. Soki kaka mami alobaka te biso to kolobaka. Da photo mama mwana autiste ebimi Nadine. Photo na de ebimi na tine da ese. Photo na de ye. Donc oko sambua. Pasteur walesa o sambua te. Pasteur walesa akosambwa te yo ne mto kosambwa nakangi mikro batu musuba loba. Merci ma soeur. Ndeko Sephora mama Sephora loba na okatubo mutalo. Nga lingela loba nanga kabuya omoni tonto Caleb aza mabi makasi mama nanga tonto Caleb mwasi na mama mi aza makila makasi soki azalaki makila faible mais peut-être na ndaku ya Caleb alinga kokufa pona degré kindumba tonto Caleb aza nango eza yango te. Tonto Caleb ndenga aza wana abimaka nde na mwasi nyonso nga alingaka mama leki na nga alinga mama leki na nga baovivre na mama leki na nga mwasi na ye akutaka mama leki na nga na chambre na Brazzaville mwasi na ye akutaka mama leki na nga na ye tamo mwasi na motema na basi ya kilelo ebele baosala ngo te mais asupportaka longtemps asupporte trop tonto Caleb mutu ayo aloba te parce que ndenge aza wana aza ni mutu akala pete matière neza partout pa mutu nyonso ya lala na ye mwasi nyonso tonto Caleb aza mutu aloba te quoi insulter moi soit supporter des années à buzoba na yo ça la bêtise combien de fois kanga na botel sur mama leki na biso boya parce que kindumbe leki ba mamero ebele ko benga o ya bengi nande bakabwana ka totika ko totoka le bluka kimia pourquoi vraiment kimia penza yo mzo mutakala pete makasi bongo pendo ya finga no pe moi sino pa live moi sino amuteme. Allô? Bonsoir. Excusez-moi parce que de voir ce que Caleb est en train de raconter. Je voulais dire ceci, il faut le transmettre le message là. Si avec la femme c'est déjà fini, donc c'est terminé. Parce que Mamie la chatte a déjà refait sa vie et a des enfants. Ce qui a zolinga touché Mamie la chatte, ça veut dire qu'à touché Pebana abotina simane. Et ça, je ne permettrai jamais ça qu'on parle de mon sang sur les lives. Donc, il faut le transmettre, le message là. S'il a l'habitude de faire ses bêtises, qu'il fasse ses bêtises. Moi, c'est si à Boyaye, la femme a déjà refait sa vie et a des enfants. Et ça propre, Aza Moukolo, il fait le théâtre. Ce qu'Aza n'a bordellerie nae, balobe la kangote. Parce que moi, je suis à Brazza, je passe dans le live, je vois la photo. Et j'ai écouté une place là, on est en train de dire que Mamie la chatte a des enfants. Oui, Baza Makila Nanga. Donc, Eza bien te comme on a ba live yaboye là où Caleb raconte des sottises comme ça. Alobi boyfriend, alobi tant bazaki na mami, en tout cas azaka na pasi. Depuis bazaka suna mami te vi na changea, asoma banda ku ba voiture. Alobi bon. Donc cela veut dire que mami asoma ba moki Mami a bloqué vie na été, mami c'est une fille qui ne parle pas. Yo c'est mami ndenge nini? Mwana kazi, mwana yaya na ye leki na ye. Naza leki ya mami te. Bana mami a boti. Baza yaya nanga. Et je ne tolérerai pas ça que na deuxième mariage na ye, OK. D'accord, on comprend. Nakolinga te ko mutu moko ta ko sepela ayoka ke bana na baza mikie ye alobela bango na ba life batunyo surtout ba mona. Mais c'est pas ya mami baba ndeko na yo. C'est que bana ozolo bana Caleb ou bana o aboti après.
bana oyo aboti après bana oyo ya Caleb te Mais Caleb a touché bana wana mami te, a touché bana na bino te mama, a touché bango te. Yaza problème na mami. Ya, o matina live oyo ki makambo te oyo silika ba touché les bana bino wapi. Ya. Ba touché bana wapi to embrouiller live okuti pe bato kati ba maloba. Bafongola kazi. Combien la sima? Aboti combien? Biso tobika mwana moko, bakisa mwana mususu, farida. Ada bana mibale na sima Caleb. Bon fongola micro bata sima. Nani? J'aime mes enfants. Yaya ngai naloba kaka na 2021 Fani Masudi abala eno te mais nga na fana Fani Masudi na si Fani Masudi te na Fani Masudi te na si Fani Masudi te beaucoup de si j'étais pardon na Fani Fani te Fani Masudi ata bilo Fani Masudi ngale Fani Masudi ata Fani Masudi pour Fani Masudi aina soma bilamba na Turquie yaona kamo na ina kamo yana tena si j'abata franchement na kangi miko na yo j'aime oza wana botiki ba maman ba Fani Masudi na ba très important ya kala kingi mami la chat c'est pas maman ba Fani te j'aime ne ka mutanga ba maman Fani sikoyo ona ndoki ya bere oyo kala bi bere ba tena photo ya maman Nadine batini photo na mwana sekoti matière ekoti soupe oh fola ti de la on a privé ko ningisa na oti de lo kaptika message ba komelinga eko ningisa zela makambo Caleb kala ngana bando yebisa ese de pana ma Caleb aza ndumba ndenga azaki wana ye na mama Esther Ngalasi to avenue moko beret rouge avenue moko na Caleb wana na mama Esther Ngalasi Caleb alala ka wana mikonyo so na fleur azaka na avenue wana lisala wana Caleb azali kolala tous les jours et pas maman Esther Ngalasi wana na mutuka na ye wana ndumba munene bozomona wana mama Esther Ngalasi ngana lobaki amata ko aya contredinga na yeba bango très bien na Kinshasa wana tan Caleb azoya wana zolala pa mama Esther Ngalasi na lisala baza to so kotika lisala okotika ka direction ya église à Croix-Rouge wana okotika na lisala na simekolo wana do troisième maison ba mama Esther biso to zaki soki 5 do to kangama eka wana tozo mona Caleb mikolo nyoso lala pa mama Esther alamba ka wana Caleb ayaka lia kalala ka wana Caleb bozo mona za somo ya ofinga mami la chat lelo dala ndoki ya Caleb oyo oh boni buzo ba ko boyeko mama ese bisou oyebi voix mwana oyebi déjà bisou. Allô, bonsoir maman Ese. Non, ma pika kapona ibisaka bino s'il vous plaît. Bonsoir Yaya. Pour afficher maman Nadine te s'il vous plaît na mwana nae. S'il vous plaît, pardon. Allô Yaya. Allô Ese, bonjour. Bonjour Yaya. Pardon, tu me souviens en la privée. Ouais, je crois que ma copine. Ah ok. T'as bien à 20h. Ouais, non, quand tu lèves dans 15 minutes, non, quand tu lèves. Merci, tout à fait. Voilà. Matière. Très bien. Il y a un bien à mon confirmant. Na yebi c'est mon ton appelle sa matière bien. Ouais. Pour ya bango penza ba te belé ni sa réseaux sociaux. Donc faut bien avoir confirmer en bango. Na pour te communiquer ah. Il y a pas de souci maman. Donc voilà Caleb. Nous autres toujours clôturer là pour na kata pour na paiement ça CG mususu. Caleb ba extrait au kata ozaki na faux compte na début même sur euro bimi en fait. Na début ozaki ya même sur bimi. Tout ke bana ko silikate parce que yo moko l'autre comme place sonné ça OK ba matière nous a ke belé. Ba matière nous a ébélé penza ébélé. Trop même. Donc respect bah oui il faut que respecter maman bana c'est pas à nous de te le dire en fait. C'est à toi de le faire ça en fait. Tu dois respecter la maman de tes enfants. Il faut respecter. Et c'est bonjour. Bonjour Queen. Ya mami aleki nanga na bien. Soki ye azalai mutu malamu banda bakabwana mami tidolo kwani abala te. So azalai abala Benedict. Abala nini? Benedict. Basa mariage nini? Sora za mutu malamu amema mwaso ya obala donc il fallait kaka lokula mami na kala mutu mabe nde eba kabwani na sima na ngwana era miyoki mwa bien parce que séparation ça toujours le mora passi
peu importe ndenge yelaki ndenge alobaki azo témoigner que mami ndala mutu mabedo ya kaboni pour la mami so mami akoma oya komane ça yenda commissaire tala et c'est moi ça miroir moi ça reflète oyo pesier moi ça la non mutu sengo mutu abonné moi sinyo so linga baba langa sali baba mpala na akina libala on se comprendre mais oya okuta na ngona ndenge azongiselo déjà moi ça kana intention bien to avancer to évoluer to botaba na biso tout ça là mais yo on voit na moi si les lois mon miracle il y avait pas le respect zaïté. Maman Queen, pourquoi pas mamie a boire qui si mamie a zoné a engagement mususu déjà boire qui Caleb. Oh, mais mamie tu as eu engagement parce que mon thème ezaki au souka. Mutu dosa ndenge monter. Mutu mso ko banaka monter mati mais mutu mso oh ami tel miro mais je suis belle na moi si tu na moi malamu. Non mérité boité. Bon na sala no oyazo sala tout na soki oyo kandeni. Mais soki azaye mutu malamu abala mima mwasi na panzambe ole yo kende kumema ngilili et pas pasteur wana que nous loba n'importe quoi zwa mwasi mema ili boswa nzambe bo vanda pe na kimia ami sambu si bozela non limité bima il y aura les gens qui vont venir témoigner pour na sima mania boti bana combien na sima ya mania boti bana combien oh donc moi si on a vu na ya marka eza oya ko simbela miko na église qui nous témoigner ça kamani basi musu basate ya témoigner na komba basi musu te na sima mania zu basi combien mais témoigner pe na sima na komba pe basi wanati bakutanisi na bambanda nini te na basi oya zu aboti na bangwana malgré ndima ka basi na bakutanisi na ba miracle mo linga ka bo mission na colonel mona ki chassa na to tanga kombo te mais to tiki nyoso kana bon nzambe lo nyoso so ngo salina ba to ba salina lo mamie Caleb baza relation bien basola bien bon bana kati relation mo ezana ngote ko relation mo boke to kuta na to sola raté mais bana bango na kati eza déjà famille munene eza famille il faut pesa respect belé pour bana na bi baza ba mikete baza ba grand garçon ozomo ouais ba mona ba papa bango le maman bango et ba mona boy c'est pas une question na tant ba mona boy et ana bato su baza sali na lokuta mais da bato su baza sali na vérité alors justice ça nzambe sala maka da 2 minutes au mona ozala sali alinga sali moninga na lokuta mais yimo ozala sali ce qu'on a vérité vous comprenez ya bana kati olalo la muki boy OK sala lo mu boy soko lingo sala be soko lingo sala nini sala bibiso comment moninga na kati poni bokabo na sima mami basi balekani wana to kotanga o ngana yebi officiel ko leka 10 na sima mami sans côté ba o baso bima misusu ba bima basula evi ko bima awa mais o tika comment moninga te point tanga na kombo opérer na sima mami tanga pe kombo dinanati tanga pe kombo ba misusu ba onde bazama la mpo bana enda ko monter ba yebi salite na yete moi ça ba no ko finika salite na ye nde o yozo mona mabe ya ko sali na kata bato moi ça va dire au soukwelo caleçon singla la mbelo bilo wacheli kola mesa ndo yo moni yo kutanga ka kombo na sima na yeba lekani 10 au biso to officiellement ya ba prédaute ya ba kanga lopangwe ya ba nini 10 mais oko ka vendre te c'est que c'est instable et pourquoi mamie a doit signer divorce pourquoi doit signer divorce mamie ba réalité c'est belle au moni libala za obiso ka to mona te libala ezali ba bien en commun za na kati vous comprenez na kati ba bien commun na kuto tanga te to tape bana baza na kati so yozo si c'est muto loko mbao na avantage na yo muto fa fungola miso mona clairement mona pe ba avocat vendre sa pe famille na yo si c'est muto loko mbao na loenge pourquoi OK merci beaucoup merci Aya bon après-midi et à toi aussi maman la queen OK ana sazo yoko ya omoni bienvenue à Sali Mabe parce que moi je suis oyo botina il faut qu'on respecte donc soutenir bienvenue na buso bate et donc on peut nous tanga na commentaire ba lobi mami Charlène Benz yé comment des mami moke Charlène Benz na nani na bienvenue babandaki makambo a groupe à l'époque c'était Snark et pas pasteur bienvenue bazaki na relation ya bolingote mutalobi pona Charlène akosi mami Karine oza mami la chatte era yaki ayebaki bienvenue azaki mobulu mal à la tête kinduma bienvenue bandi depuis IPC era ye na groupe babandi ko ya Karine ayebaki bienvenue azalaki na basi mususu na kati ya Snark mais alingaki ye abundaki yepe Karine Linda, pourquoi quitter ici? Pourquoi quitter ici? On doit avoir un droit sur la défense de Caleb, un droit comme Matalikolo, s'il vous plaît. Pourquoi quitter ici? On doit défendre Caleb, pourquoi pas Mata? À cause ça ou pas, on doit défendre Caleb, pas Mata.
Yaya fungola miko, Caricos, bijou fungola miko yaya. Maman Gloria, bonjour. Caricos, bijou fungola miko. Maman Gloria, bonjour. C'est Maman. omoni Caleb ninga zawana. Akoki bon nakobaka Caleb te mais mobali nyonso soki bokabwani aolingaka ozana malheur. Mibali na biso ba congolais ba fonctionnera bongo. Sikoyo eloko ebomi zamba lelo na tongo parce que Karine a décidé à ça la vie na ye en cachette le sous-souté. Lelo na tongo lelo. Ben oui. A décidé à ça la vie na cachette a publié mobile na ye sur na WhatsApp na ye. Ah bon? Oh, ah ben oui. Mutuna muta ça la vie na ye. Yo sikoyo okay. Omoni ki bonheur eza kuna. Vana na bonheur na yo. Pourquoi yo okoya kokende na témoignage lobaka kokumisa mwasi parce que aux trouble ndenge mwasi a publié vie na ye siko sur les réseaux que je dois faire ma vie. Je peux pas être caché à tout moment. Donc ngai nazana boti na obana yo soki likamba bana oye opesa ma quelque chose. Donc ngana nazana vie moko eza caché dans l'ombre et yo ozala na vie moko moto nyonso azomona e bimaloko neti ngai na tula na vanda na kwena bana yo kipaka ngai. Donc trouble wana nyonso eza pona eloko esalami na fête na nzambe na bomba. Et salami lobby na publication. Avec fête lobby mami a posé mbali na ye. Ah ben oui. Ah ben oui. C'est la Nous tenons bon que vous caché jusqu'à quand? Et vous n'allez jamais caché. Il y a publié moi si naïe. Il y a plus fois publié mon bali naïe pour avancer. Azan mobile ya moto. Azan mobile ya yemoko. Azan mobile o yemoko mobile alingi ba affiché. Pour motabo to la moto mobile ya zate. Mobile soka yé vers moi si c'est parce qu'à mon que kuna ça ne va pas aïe koto. Motako le batte que onga baboto la mobile non mobile baboto la été. Pour ma Caleb ezaka ki alingi kwandu buzoba na ye oya salaka alingi Karine andi makango tina niveau qui a même bazali sous te Karine andi makaba bêtise wana. Alors chacun doit faire sa vie. Chacun doit faire sa vie. C'est ça. On a besoin on a Karine d'alingaraté, c'est ça. Non, maman, eza lingara bazongana. To yebi makamba solo la raté. Et donc que bana bazana kati bana ekufa raté. Non, ni bana ekufa raté. Mais soki oyebi ko botina mwasi et que moi si wana abani ko sala nzela na ye azalaka na yo de lo retumbi zamba lelo ezaka ka photo wana yango de tumbi zamba yango na yebisi ka ino moni photo ne tumbi zamba yebisi bonga fomata bon ici ngana ko numéro na yo na otite lo photo Karine limbisanga Karine faut ça la vie na yo Karine faut ça la liberté na yo Karine limbisanga pardon ma copine d'amour. Bon et c'est un article bon dimanche ça va battre la bye. Pardon pour ça pardon la famille pardon nalobi ende na comprendre bien et c'est Caleb alingi te mania bimsa mobile ne mais ye abala kenda ko sope ko fiancé sope ko doté. Mais tala ebembe no Caleb nakangi miko. Ese yo kana nunga ese. Loba ya. Maman. Kuranda komo na konya to ebinga bien. Mamina. Mamina wa kwengi. Nalobi boy. Caleb tout fina onano. Oyebinga no to bundo oyebinga to potano na ndako na bobini pona mama Karine. Tala omoni to respecto za papa bana ti muteme sukinga na auto na mata. So Karine akipa ko te tika Karine sa vie na ye. Ozo moshi na choko bo vanda Karine boya yo. Kindumo yo sali na ndaku ya Karine bino mibale. Makamo yo sali Karine. Yo somo na mukomo Karine afongoli mbanga na ye. Ale kana réseau so pas loba. Hein? So ki neki ba wale sa bo sa ba best na bino mo message ko sala tika komba Karine. Oyoki? Alo ba kateze mutu mo so ba ka sambu so na réseau so ma sambu so kala. Tika ye. Ata zu mo bali, ata zu mi bali. E prom note. Mbongo bana no tizo ko loba kuna pa wale sa. Olobi ko pesa mbongo bana. O pesa bana mbongo olia. Ndenge parents za ka pesa réparation alimentaire yo pesa. Yo ka soniko. Oyebi nga bien naza cousine na Karine ya match long day mama Karine mama nga yana lege petit na matibo na yebisi de ba asikate ezala mbala suka la pa komba Karine ato moni Karine bolala etaliote divorce c'est salema asala divorce à la mienne ça même que non kotika papa Karine bolingi expliquer bino neni ati via Karine calme Karine ale kana ba réseau social ba makama kalebite utika ye mutabata mani osa vina eza via malamu ça mabe ça n'engage qu'elle donc atika ba base moi ça me Karine comme moi ça mabe ozana malamu o bazane sa botel yebana nanya ko libala boti bana combien la Karine a salo bien oui pepe ngana puya via Karine mama sana na puya nanko bonga no to lobana te onyo ko le nyo sandi oui ba se ba cuisine interne o ezato loba on a réseau sur yo Karine yo Caleb
boni buzoba boyeko oh tari na vanda sala maturité avanda yo okei soko okei ozongi pa walesa na maleme te wapakola kangi buzoba na vanda bato bakoma otindela nga balien ebele tala Caleb asali bo boni buzoba boyeko yaka su deuxième tour au moins nga na osala buzoba Karine Tenga na oloba nyonso bino koyoka soni obini na benga loko na ndaka bobini na ndako na mama para na oti boyaki bobotola bana Karine na boyaka bosani yo lobisanga Caleb olobisanga te mar na sala oti continuer susu yo wapakola Karine buzoba po mona ke meme aloba to katia na bato maboma te na famille omona Nkola zoba irresponsable. Tant que tu appelles ça bana chaque mois appelle ça monter ba $20, au moins ba 20 euros 6 bana. OK ma repère ça passion alimentaire. Yo na reso ba mona mutu yo za mobali yo. Ba boko lo bana nati. Tala na lo ba mamusu so ya malamu te. Et c'est kitsanga. Ma copine privée. Oh ndeko mami ndeko kayi ndeko le penza ya mami na chati propre. Ba yo kana katena Caleb. Eh ma copine si tu vas kasi boy. Je connais pas propre mais la chati propre. Moi maman kulutu, moi maman leki. Pas tout kita, je connais pas comme la coin en fait. Copine. Bisous. Moi de femme sœur. Et c'est pardon. Bato bo lo ba o tika ka pona bana bi bembe na bino. Caleb o sala o mona bana te. Nga kanda moko ba musubo komaka. Donc Caleb o azo sala mama bana ya o mona bana te donc kaka dan cousine ya Karina tika pona bana. Bino boza ba mbes. Donc Caleb Ozo sala mama bana ya omona bana obenga na ofunga bino na lobi boye bokanga bambanga na bino bat bolo ba tika ka pona bana donc Caleb ninga tamusa Karine amona bana te ka Karine mtu pa mona bana akangi micro et c'est pour kanda tele kina yoba mabe eh hadi ne volume ah ouais d'accord ma copine Mika fua miko makambo. Panel, bonjour Mama Ese. Nga penda esalinga pasi epesinga mawa parce que na nkomo mona en fait biso ba congolais tout ça sous différence ya témoignage ya via montouté et to comme saka na nzambe en fait parce que yo tango obimana mwasi bovana mwasi bobotina mwasi tu t'es pas considéré que cette femme azaki mwasi limite ya poisse en fait. Même sur Azaki moi sa poisse, qu'est-ce qui nous prouve pas que poisse on a payé qui pas na yo mobali na ba bêtise na yo. Et où tu es pétam sous na ta famille na toi tu as pas jugé ta famille, tu omi jugé yo mo côté. Moi ko jugé muto atikele liona bana, wa zoboko lelo bana, o lobby kombo na yo et ko tombo maka partout na mokili. Tu as pas vu tout ça. Même ceux qui bozana moi cité, quel que soit ma ba moi si wana. Est-ce que tu es obligé de venir na chair koya ko pe sa témoignage et za témoignage té. Pourquoi? Aujourd'hui, est-ce que tu as la différence? Attaque ou justice n'a biso mo ba koka ko juger kindo kité. Oh yo lobby, o tche suko batu ba juger moi si na ona ndenge ni ex mama bana na yo. Na ndenge nini? Papa Caleb oza mutu. Franchement, sincèrement, même dans le privé, benga mama bana o excuse-toi parce que moi so aza pembeni na yo, maman je te le souhaite pas. Lelo so bobo yani, a lobani likolo na yo. A loba pe ke yo po memela ke poisse. Alors les femmes, boye barake, tant aux yo kabazolo ba maba muninga mwasi, ne croise pas les bras. Loba non, ça je suis pas d'accord. Parce que lobby, tant yo ba koya ko juger yo o sandeni. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.